Mais si vous avez reconnaissant la Wera, vous avez un problème. Tu pas tenir yo signa. Tu contrat nini oh bino go signa na maison mère batikala ko remplir ba condition na te yango commission na rajo. Lo beso bino ko la bateau il faut que tu futa Wera. Ko lo balelo Wera ba frena biso. Lo beso ke plus loin ko lo ba ke ba bateau nyoso ba bima na maison mère. Na c'est à malédiction mon robot. Wera qui pour maudire quelqu'un. Otelemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso tote biso ba kona biso les sikolo. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Internaute déjà sur Anti-Stress TV. Il y a la patronne Nadine Laisse au tas du mois sur Commission Nzambe. Alors, baki Messi Bokanga, côté Bomona Ramona, na Kete. Mais à paix, palais. Donc on a béni déjà pas tout et on musique à maison mère sur une information à temps réel, s'abonner à beaucoup de mbangu pour information et puis la vérité, éclaircissement. Il y a le Big Boss, le roi de la forêt, il y a maison mère et que ça la awa nakati Anti-Stress télévision. Donc déjà nalingai kana annoncé que le Big Boss azaki na Gabon et siko wapi na mboka ya bagabone apesi makambu ayamba makiloko la roi kaka nenga loba bokota bonganga te po bayamba lokola Wera oza na succès lokola Wera zaka talent Nzambe buka mabolongo pour réussir. Déjà le phénomène azapelo bien à Kinshasa, répétition les mardi coulisses mercredi bozawana bona bino nyoso na biso nyoso ba fanatique ba mourir ya bonne musique jeudi pe lisusu idem pona biso boya komona ba préparatif Werason aza déjà na ba concert ba contrat eza ebele oyo boyebaki déjà couleur café ça peut s'annoncer pour le 28 juin. Et puis à part couleur café Robert à Stade de France au monaka batuba revaka et sa deuxième photo que Kobetango et puis beaucoup soit Adidas Arena côté au Robert à deuxième mi-temps ya makambu donc billetterie zo fumama déjà prévente déjà les 12 le 13 mai oyo ba fungoli billetterie somba yako vivre spectacle non à live babetelo li soloté batebele basali ba sortie médiatique na egari ya Wera batebele ba luka succès na komba vie mais trop tala bango mais Messi Bokang étant défenseur to kolexa bango te na yelelo to expliquer to solo la Wera wana o bino bozo sala o bozo luka bo saka loko ali oto Wera za légende ya musique mboko maison mère eza patrimoine oye bimisi bana esali ba orchestre musique ya lelo ezo vivre na dissonance à Wera côté pe fali azali azo sala toujours pona ko sala musala kitoko mais loko ezo kamusanga moto azo sala pona culture ozo sala po musique ezala bien to linga to étouffé to bomaye tant on a loba bo Michel Nzoyiba le réalisateur patron na kati ya biso télévision chez biso asa wana zo comprendre Wera sala bino ni donc non maladie ya Diego et suscité ba débat or Diego etamboli na biso nyonso toyebi Wera obelisa Diego pour gagner nini to soki Diego akufi nde Wera zui succès Wera banda succès avant Diego Wera na mboko ba otanga kombo na Diego azate na musique bokoyi ko attribuer maladie ya montuka na komba Wera pourquoi Wera sala bino nini lelo so muta leki na maison mère akobela ta kokufa te or kobela eza réalité oyo toaka nango na vie na banzoto na biso Diego abeli ekomi problème
Orchestre mosusu kutu bato baokufa bato baozwa baproblème olobela yango te lokola maison mère mais na wera maladi ya pamba esali bino bobima na batelevizio boloba ba n'importe quoi ba n'importe comment ndeko nanga Lobeso ozalaki baanimateur oyo wera apropulsa afasona atio na vue ya bato lelo bato bayebi il y a un certain Lobeso na musique na biso avant wera Lobeso tu étais où? Tu faisais quoi? Wera anaka moto alobi boyamba ye bozonga na teste ya Lobeso wera oluka tricot to akango po azwa nini yo leki wera na succès donc aluka alia moto aza plus important mais Lobeso na maison mère tu as fait ton temps mais ozalaki cerveau moteur ya orchestre te bino bo bénéficier na motoka ya wera na succès ya wera bo en dehors ya wera otikali osala eloko te Lobeso otika motema mabe zala reconnaissant na vie na yo koyede yo Lobeso Lobeso l'animation nini yo sa na mboko ko convaincre bato en dehors ya wera soki Diego lelo abeli combien de fois wera aidé Diego wera sali na bambela na ba fanatique ba contrôler ata Diego bino mo bobima bandoki ya bafi na bino po bolingi nini bolingi boluka ba succès na ba niveau bozaleli te et soki lelo pe succès ngo epesa meli bino boyeba kojore ba succès te poni kaso likambo ye bokomisi motu mabe mais ntango azoyede bino boyaka obeta mbela nango na télévision te Lobeso ozalata reconnaissant na moto amatisa avion na vie na yo moto liboso amati avion na vie na ose wera Lobeso yo ya kini ata masuwa ya leto futa te na ofingo te mais na oluka nalakisa bato oyo eza kati na yo rage oyo ezalaka kati na yo na egare ya wera est-ce que Diego sera belé il peut ça le problème ya wera na vie ya Diego aza nani to akosala nini to malheur ya Diego eza bonheur ya wera na likambo nini to sala bato pourquoi venir à la télé pour dire des sottises pour faire pleurer bato mosu pour nuire moto bo asala yo mais si on a reconnaissant la wera to oza nanana wana problème to pacte nini yo signa to contrat nini o bino bo signa na maison mère batikala ko remplir ba condition na te yango commission na rage oyo Lobeso bino koza bato il faut kutu ko futa wera bateste na bino mosusu soki eleka eza mpona bakisi oyo bosimba ntango booloba lelo wera bafrena biso Lobeso ke plus loin kolobake bato nyonso babima na maison mère baka na se ya malédiction moko boye wera eki pour maudire quelqu'un wera nzambe na bino te wera papa na yo te azalaka patron na yo mais na oyo asala azalaka reconnaissant ndeko na ngai olingaka nini na maison mère lisolo obeta na télé ezalaka te à part maison mère ozalaki parmi bato basala contre campagne mpo na arène na Grand Paris mais nzambe adécida autrement moto alongola orchestre aza te soki Bercy abeta na répétition wera te moto aloba yo ozala faible mais Bercy azala fort wera apetisa obwaka cri nini
jour il y a confrontation na on a Bercy il y a battle na on a Bercy oyo wera sala yo to pekisa o bwaka yango simba te pokoma na kata ou soit problème na yo luko gérant on a Bercy mota kiti sato na yo c'est pas wera au long pas wera ça date de combien ça date de longtemps mais tu fais quoi Moutango a la qui sabino blocage. On a pouvoir au long la blocage en côté. Pour Bible, tout ce qui est révélé est condamné. Beaucoup condamné enclavement en a été pourquoi. Quand il y a un discours à Boété. Pour l'année, faire égaux la Koya un discours à Boété. Pour l'année, fabricage. Cela prouve que tu es faible. Si tu étais un homme fort, tigre flamme na solo la lisola flamme flamme oyina wera pona osenga basombelo lupango mais ma mise nyonso balaki wana moto basombela lupango azate wera opesa bino opportunité ba ouverture soko yebi ko économiser te parce que il faut wera yo zana onani poka basombela yo côté ba faire bazaki ba babindombe ba JDT ba Jani Cecile ba la poste ba Serge Mabiala ba Bill Clinton ba sele yo basombela ka flamme. Est-ce que Yozaki est important que tout le monde? Non. À Tozaki, directeur artistique, et sa fonction, on pouvait aussi le donner à une autre personne. Kotika jalousie. Ouera moi salabino nini. Génération berceau. Nalobara ouera za faiseur de star. Bato belé bakwaya ki kolongo na bango eza suite ya wera. Mais wera alkisi bato que c'est lui le formateur, le faiseur de star, les longues générations berceau. Obo komi nako combattre bango. Jamaïque sali bino nini. Soka zo buaka koleka bino. Problème ya wera eza nini. Mais ce n'est réel ou quoi réel. On recrute que de vrais et de bons. Ce que l'on cocate, où est la carte nini? Il y a un temps pour tout. Dans la vie, c'est l'équipe. Pour supporter Taya Baninga. Le problème est que ma bino pour supporter Taya Batouté. Au ça qui t'en a une maison, mais au bois qui ils sont là, ils crient à bêtises. Tu acceptes qui? Malgré ton linga bêtise, tu es dans la maison mère, mais pour toi on a accepté. Il faut voir que la vie soit fleur pour ton dima dans ma cambo, il fallait pas ton dima. Oye, o kata fungwa, o laksa ba partie sensible. O basi bandeko ba bomba na bilamba, yo lingo faire voir biso que il y a des fungwa na kata nzoto monde. Mais ton dima où est la biso ba crime moko boye lokwa kindoke mikelekele o mikeleke tondima lobeso balinga mutu ndenge nini tokoma bazoba na yo kokwaka Jamaïque epesi bino problème soko lingo swana na maison mère Luka Jamaïque pe okoma te Luka Roi Sabo. Les animateurs qui font bouger les gens, c'est net moment. C'est ce dé-là. Soit n'a pas. Et puis, soit il y a des missions. Comme le quoi youtubeur, comme le quoi la patronne, Nadine laisse. À chaque fois, dans le micro, il y a un micro, il y a un cri. Ça là, prouvez biso que c'est pas Ouera qui t'a façonné. Ça là, non, yo.
Bobolela. Ce n'est que le début. Tolobaki le retour du roi. Toi, on a deuxième mi-temps. Vous avez la première mi-temps, lobby Sibino. Deuxième mi-temps, oya. Troisième mi-temps, autre que la prolongation. Tu reçois deux mi-temps, ils sont en prolongation. Vous reçois tir au but. Vous reçois phare. Vous reçois trouble dans le stade. On va au 4 ans au match. Dans la degré. Au sexanga. Au sexanga. Moni kindokyo bino balinga bokanga wera bino ndeboke sama na eko comprendre tellement wera a lumière au moni Jésus tango ya batu musu ba traiter moi na Beelzeboul ba traiter Jésus na ba tout le monde voleur nani escroc parce que ba comprendre ki oya ça so ba pesi tana batu ba yoke batu ba obwa kabango. Et c'est idem ce que vous êtes en train de faire na égard à Wera. Vous avez étouffé lumière, mon homo kokate. Et soit bien temps, c'est ça bien ma bêtise. Et soit bien temps. Maison mère, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Si vous décidez de quitter, Mouta Kangwa Zate, la maison mère va kangarater. Wera s'est formé. Tu peux ou ne pas être. Maison mère restera maison mère. Le succès en est le moité. Personne n'est plus important que l'autre n'a qu'à ta maison mère sauf Wera. Le méga star, le superstar, le formateur, le papa ambiance, papa reine, colo makambu, colo stratégie, colo idéologie. Bozala bato. Botika ba restaurant, botika mige niema, bakita mige ba makole komo buka na pona bino. Ofande mige, ofande mige, olokota bouchon na yo mige, bouchon wera mutabua kelinga, wera olo bombo monde, c'est que wera nzambe pas omniprésent. Bobeta ba festival na bino, mais bobeta ka ba cri ya wera. Wera sala bino. Oluka nini na wera. C'est la vraie. Au moins la fille, ce qu'on a reconnaissant dans moto a aidé on a vite. Otika la rosa bénité na nyonso au sal. Dans le niveau comment? Dans le niveau. Na poto e boya yo pose comme le roi Mbembe. Côté batu balobaka babonga Nadine laisse la patronne ana kinime otali polobi avant na ba climatiser yo tabati on a miliko changer te pour mutema o reflecter o eza katina yo. Vous comprenez? Vous à la vraie. Vous à la vraie na batu. Et ko aider bino. David Mombele. Au sein de la chronique, c'est la professionnelle. Si on a Nadine laissé, elle sait gérer la mission. Elle sait poser des questions. Où qu'on la makamote. Au lobby, non, que Wera Vanda na concert, moi, le battle, fallait à Bilamba, Turquie. Est-ce que yo sommes na Wera na makambo griffé Bilamba? Donc Wera jalousé Adolphe na Elamba. Elamba ni Adolphe akosa na ngo Wera osango so. Net Elamba ni et Adolphe na okamwa na niveau na omemama na question bête ya David Mombele pour luko toucher Wera. Bozaka vrai. Wenge mutu monta croyait qu'il y souba ko beta ta concert mon stade. Wera pesé de son poids. Pour Wenge wala e beta. Na place oyo sala makambu na yo oloba mabe. Luko sa promotion ya disque no 12. Obimise lo bobo 12 boye yo kanate. Ta fali na faire ba auto bimisa bat Holanda bango. Yo bimisi 12 à peine. Attaquerait Ntembo mutaye bité. Ça non a souci eloko wana.
okozala souci ya disque te obimiseli mbongo erate mais oyeka oluka otanga kombo ya wera na émission ndeti na émission na bino komba wera ekoti na nini David Mobele sozo yamba batu na yo luka kotala eloko nino koloba et puis question nini il faut kotala kamige ko David na niveau ya mige nyema akotuna ba question beto yo tuna te David kipoto kaka boluka nini le métier noir lobelanga non boluka nini na wera bemission na bino bokosango te botangi pe komba wera te asa bino nini boya koyebisa biso vrai problème o wera zaka na ngona bino boya na makamba spiritualité te po spiritualité kindoki toyeba yango te moto ayebi kindoka zaka o ana kindoki boya pena boyebisa biso nga problème na nga to na ina wera po na boye topia bino ba raison bokoloba ba raison na bino te poani boya kaka o ba bloka balangasi moya ba faible est-ce que yo kasi pena moto a reçu ça na vie akoya oyeba akoya obeta ba masola ba kendo akoya kapakanga batu bandoki na batele wera kanga batu na maison mère bino bobima bando longwa andeo wera salani po vie na yo avant wera ezalaka vie mo malheureuse yebisanga siko avant wera donc wera bloka yo avokota maison mère po mukolo ya oya na kaputula oyo mo yemba bayemba pesa kaputula epa ya nani wa David yo yana kaputula la répétition ekokota la zamba te me ekota balinga mutu ndeni et puis mutaya na mama tala mwana pe ya sonam tokoka koboya mwana mama yenda ete basi yo kota maison mère pona tala mwana na compétence na yo te soko alaki guerrier ou alaki vrai animateur t'allais pas venir derrière une personne t'allais venir tout droit ndenge tomona ba mission musubaya mais yo baya na yo ya na recommandation beta appel solo wana koya na recommandation papi kakola sala binoni ya mwata nzembo fidélité d'amour na vie fausse à fidèle fidélité papi kakola comme il a un problème les chefs c'est pour nous on reçoit qu'à battre mon côté na minute na niveau kakol peu importe vos noms mobeti kolobandini mais kakol et kakol papi kakol ayeba na kongo na ye fidélité na ye akoma marque déposée ya ba batteur lelo mais yo nana ko rêver yo na animation est-ce que fanda animateur pena ko ya lobi ngana idole lobes lobes a idole nanga ngana rêver lobes na mboko na pena ko fanda loba ngana rêver lobes okenda oleka une aperçu na oui mawa nakoya korépondre bino soki bokomankaka kaka le logo de la musique aussi longtemps musique ezala na mboka oyo il faut tozalaka na posa wera bino nyonso bokoyaka na bacontre campagne nakozala wana kaka mpona orecadre bino na na temps fingo te mais naozala na temps ya kokipe makambo na busobo okoya nango na komba orchestre na nga na egare ya président na nga Werason motema mabe bokokota babombaka bokosala nyonso mais wera restera wera
na asi na yo makambo wera sala na musique mais kana osata katikati na asi na wera somba ba mapangu na musique na asi na wera sala musicien o mokili yebi lobeso yo ba yebi atate yo ko leka pe muta oyeba te po ba biso me lobeso ndabi me wera te oza nani na mutu na oka komba meso mutu esa kite esika o alingaka esika wana ata kobeta me maso na ngo te omoi te ke bose referaka na wera oliaka mbongo na komba wera mpo bazwa ata na restaurant Tshonga okende kolembisa bato balie bafufu na bakrino elemba ifo tangaka komba wera en dehors ya makamba maison mère yo ana eloko koloba to cri okobwaka muta sepi waka na cri na moko osala na coréen ntango bosala orchestre so bato baotombokela baobwakela o mabanga te mpo muta avanda ta yoko efo bwakaka bacri nyonso obwaka na maison mère me bato mpe babaya samaika sali binoni obundala ye olio okolela olala samba angaye caméra maofilme opise ezobima d'ici la single ya 3 chansons boyoka Jamaïque Wasabo le roi d'animation boyoka pa na bisi yo bafrappe fort bomona evoloko na version ya Imanate mais na version maison mère wera olakisa bino ba capacité après si evoloko formation accélérée po bozwe loko ya mbangu bana maison mère tozala déjà scotché les 13 billetteries au fumam va comprendre que wera détient le pouvoir de la musique va comprendre que c'est lui le père de la musique en ce net moment. Naboyi nangana lobo depuis wendo. Tina bébé tcha. Depuis wera. Tina wera. Kawad. Toana bim. Adidas Arena le 18 octobre. Le 28 juin, couleur café. Je crois le 10 juillet, si je ne me trompe, Stade de France. Lobeso programme na yebi ya ezaka restaurant Tshonga espace Matonge chez Malou Bavoka yo babita ba place obet c'est photo Joël Mbetenge ba programme nao et ça problème na lela bino bana maison mère na kata chaîne na biso bo s'abonner massivement côté pas ya la patronne hein maman soin la femme qui se parlait la femme qui maîtrise les affaires femme a une tête bien faite Nadine Laissé Soukat il y a 2 pas comme lui vous comprenez Beaux-Arts faut pas comprendre que les défenseurs de Wenge Musique à l'Ekiawa tous s'abonner en masse, tous soit ba répétition, tous soit ba préparatif, tout awa na kata chaîne na biso. Donc désormais pour bonjour Messi Bokanga chaque semaine na kata chaîne il y a la patronne Nadine Laissé na lingaka surtout soit la tisengle. Baba biloko balula raté mais na sepela. Alors mon taille pena tatouage moi et papa. Angaye. Yalo bébé. Na oswata Nadine sale o ba émission. On dirait luka promotion. Et ça la bien. Merci na batutu ya maison mère, merci na ba mourir à bonne musique, ba fanatique nyonso oyo balingaka le big boss na maître Ninja Sikatenda na batutu grâce Mawete babi mwana ya King, le petit King Bougie Rouge, le vénérable maître na lelo ya trop
batutu oyo balingaka weranson so bosabonawa ekopianga esu courage mpona yelaka bino bainformation baimage à temps réel na kati ya chaîne nalela mpe bino ya trop les propos tenus j'assume ça n'engage Congo so moni ke nakosi yaka chaîne ezalaka mpona biso tu tosala no batel la patron na ye mwa azala na kati tosolola sikoyo oyo ayoki te eske etali biso okende wapi ne zappe pas awa kaka bainformation assure nyonso assure okuta mbala ya nsima toujours assure